ya mwasi. Bon, o na tika nango ka yango na koma yenga na koma no ndako. O polo, eza pe très kitoko mona yenga déjà na lataki yango. O eza soki medium soki nini, o eza X large. O eza mochino siko ya noir, o eza medium. O eza Gucci, Fendi. Mosusu yango yo. O eza medium, zela. OP medium, Burberry. OP medium, Burberry ya kitoko. Nazali pe na moko déjà si na lataki. Nyonso ezalaka na nzoto ya moto. Moni ya pembe esili. Natekelaki déjà mutu. Natekelaki déjà mutu nayebaki sute. Donc ayaki kozwa ngo nga nazalaki te po nayebisaki père soki mutu aye kozwa pesa ye kombo na eboyeboye. Oh eza kitoko, eza vraiment kitoko. Oza unique. Ah pe mochino sko ya noir. Yango na boyo pesa nga na mbongo otala soki ozaka na besoin oyo to ya pa ya pembe on il faut le suba 1 mois. Oyo pe Gucci Fendi. Gucci Fendi yango yo do elata maaboué, eza nouvelle collection. Elata maaboué. Wana na banda oloba banda kala ki etikali mibale, etikali moko. Olinga oyo kati. Donc on a tikali nango yango. Ba chapeau il faut ezala mususu etikali kuna na tikali pe na o mususu boy. Donc voilà. On a tikali nango eza Burberry. Donc on a tikali nango yango yo Burberry, Fendi Gucci, mochino noir, multicolore et puis polo. O mususu wana esili. O ya pembe esili, en tout cas je suis désolé mais esilaki. D'accord? Esilaki. Oh vraiment eza kitoko pe. Oza unique. Eza kitoko makasi. Bon.